Voilà, mettons sur le côté caméra, il y a une question. On nous a soufflé que météo Nyamasolo Sozobe la beleza parce que aussi mara papa na nzoto. Même la dit Clédy, la Bible dit à la kala mamabe, moto asimbi papa na abu simbi moboti na ina nzoto parce que ba boti baza banzambe assez. Na yebite soko zo reconnaître vraiment lisolo yango. Non, ngabe bana basimba na nzoto yo bana basimba na nzoto te. Bon voilà to bon ça. Simba na nzoto iza ngoto. Yakobeta. Oh mama mama na lobe mama dele mabondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama dele mabondela isikanyo sozali. Voilà, Carlo Promis Gaël Neftali, la casquette de la presse congolaise a Pessibino Mbote. Bissikano Sobozuli Bako pour la encore une fois de plus dans Katia chaîne Moko dans la chaîne Onzamba Ebi. Chaîne O et parlera toujours dans Marambo Italie Bonzambe. Ah, polémique ils ont raté, ma fille ils ont raté, ah ouais, insanité ils ont raté. Ici on parle rien que de Jésus-Christ, Tolona 100% Jésus, une chaîne qui a été créée par Maman Anne Kalambay que je salue, Maman Anne Kalambay, et là je vois directement Pasteur Carlos et les gardiens du temple, pourquoi pas d'aller un peu plus loin, Papa Jean-Claude Kalambay, ainsi que Maman Rebecca. Voilà, avec votre mission 100% analyse, les lots Oyo. Tozosala analyse tozosolo là nandeko artiste Salimo Batan Ebele azalaki malade, vous avez vu des vidéos partout dans notre chaîne. Bon, vous avez quelqu'un ma course Nathan biso tolinga ki tozoye pena à tête posée tosolo là toyeba qu'est-ce qui a été, pourquoi salaki bongo peut-être quand toyeba ce que les gens ont dit à propos de lui si réellement eza bongo. Voilà, c'est pour cela que je suis venu chez lui à la maison. Il s'appelle Météo Nyamasolo. Météo Nyamasolo. Vous voyez bien à l'hôpital. Maintenant, tu évites les ceux qui s'entendent, ils en ont bien. Tout, ils ont à travers notre mission. Bonjour, Météo Nyamasolo. Oui, bonjour, Ndegolanga. Météo Nyamasolo, santé. Ah, santé, mon boulot. Nous sommes basés sur le contrôle de la santé. Voilà, bande au bazo tala na chaîne biso tolo na 100% Jésus, bazana beso bayo kata message moko ezobima na part na yo par rapport à ba étape nous sur tout traverser. Non, tambeza malam ko sana ko kufa ba balinga kayo. Donc na komba nzambe bande ko tolo na se bazo landa biso. Donc naza kompali sana na ndako, moi santé bobi naza in hôpital. Nzamba songi travers les médecins, parce que les médecins ont fait des choses qui ont été faites. Ils ont voilà. Météo Nyamasolo. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps à l'hôpital? L'hôpital, ça a 2 semaines. 2 semaines. Mais avant, deuxième hôpital, vous avez sur l'hôpital le premier tour? Oui, on a eu l'hôpital, on avait là le colossé ici là, le traitant le colossé là, au deuxième hôpital de notre côté de Bossona, c'est un CMK, ce qu'on a eu dans Saint-Joseph. Et ça qui est en fait, on va y avoir pour toi qui interview, on a le président JP Massamba, il s'est fait un l'examen, mais non, jusqu'à là, on a besoin de résultat. On a évité après le résultat, mais ça va être une dérangé. Donc, c'est l'examen général, on a fait le résultat, on a eu dérangé ça qui est bâtiment bâtiment qui est puis na mo ba paiement de les autres sorties de l'eau dans ça moi qui mon route beta tout tina quoi au c'est un kit faut vendre paiement de sur le bani le ba moi le commune C donc c'est ça on peut mettre dans un bâtiment qui ba au ça sous ba contrôle Nicolo babi moi amélioration ça mke et na zo mon quand on dit que tu paiement des eaux déranger mais le reste ba espèce ba ici. Mais examen il y a poison bah ça l'était examen poison on a basalinga tene basalinga monte point on a évité là mais abi mikolo to un système à checking il faut checker pour on ne sait jamais ah il faut connaître banque ça va tout mingi vraiment il faut poison on a menga na sali monte parce que il que na poison te na sali monte bon il a fait bien le baro salanga mais na sali monte siko est-ce que ba nomelo na zo ka basine poison za la nenga. Parce qu'à chaque fois, pour l'autre, c'est ça qui peut pas passer ça qui nini. Tant au message de il peut pas casser que non mais toi dans l'hôpital il y a qui moment où
ndeko na biso mobali Dadi azalaki na hôpital azalaki na morgue. Mais les gens ont interprété, pour ne pas citer les noms, au début que nazaraka tout le temps avec les artistes comédiens, ça se disait déjà batouano le bazar que non mais Théo azo créé base azo belate éviter ce qui peut-être le lo oyo to koki koza na assurance moko to na affirmation mo weke pendant ce temps les équipes besté oui c'était vraiment malade c'est équipe na malade parce que bande ko non peut musus ba bika que non ezaki non ka buzz nzamba limbisa bango nzamba limbisa tozali no peut-être toyaki na jibe masamba tozalaki na papa Tito tozalaki na bapeti nanga Pomba kotalanga Bellevue nani bambata siala donc Blaise Mabanza Modero Kalunga et puis bactéries nyonso bakejo na bactéries ya Caleb tukeba na baya kotalanga puis bangande babimisa après l'hôpital ceux qui avaient baisse malam ceux qui avaient baisse pète bon malam kaka. Apparemment c'est comme si na katia famille artistique vous avez des mésattentes na bâtiment roboy d'où yo mozo se reprocher que ozaka pina na lisolo malam tena bande ko mususu to bande ko mususu de bazaka na un contre na éviter so baza un contre nga bana un contre nga mais nga soki na zo musala nga la tournage na bengaka mutu nyonso na bengaka yaka mata théâtre moko to ya kofina na moni te azate bon bato nyonso pete na yebi bango po bana babimi ebele mikolo ya mike wana babimi ebele mais nga moko na bamikolo toza na bango moi mutu oteke toza na bakofina parce que c'était vraiment choquant koyoka moko ya bakulutu oya babanda théâtre kala fani bazolo bakena ndi météo azana maladi des en base en tout cas là c'est pas ça zali moko ayebi place ni alobaki likambo oyo ayebi moment ni oyo to solaki ni masolo oyo mais na ndengo tangi batu oyo bozaki na bango na hôpital mais na yoki tangi ba président monsieur ba plateforme mususu te par exemple ba plateforme on a mo tangi kaka président JP Masamba pendant que tozana NTPC tozana Pakosiko la plateforme des amis sous baïki pourquoi na éviter faut tout pourquoi Masamba yaki Masamba yana le début jusqu'à la fin to Masamba vraiment le ya tongo butu to tambola zo ke usumba na bakisi jibe Masamba nzamba pambola e président to kanisa donc azayaki na vraiment mais osadira oza membre ya to kanisa non naza membre ya to kanisa te bon NTPC naza membre ya NTPC na kenda ba réunion ngiri ba réunion surtout na VV santé na ba photo awa to kanga maintenant comment expliquer aux membres to kanisa te mais président et to kanisa a nous assister à chaque fois mais pendant que aux membres ya NTPC mais président NTPC on est quoi assister comment expliquer ça bon peut-être ba na matanga ya Dadi Kambala ba Dadi ba na ba démarche misano bambongo Dadi po bakunda Dadi tout ça mais malheureusement la souki mbongo imaki comme na famille mais nde toyebaka soki moto akufi moko atikala azobela balukaka no balandela oyo azobela de père ke epakende te mais ntango olobi ke no bango ofaki balandela no makambo bambongo bazwa batiki yo ozalaki no malade na hôpital parceque soki ezalaki ke nzambe mpe asalaki makambo ndenge mosusu ke no yo mpe ozalaki su te banga basala réunion na ntongo ababenga na tongo bon eza pena basena nzambe ebele bayebisinga ba pasteur Hubert Marikani aza na États-Unis pasteur Patio Kuitula en Allemagne pasteur donc Berger je suis le Kamba pasteur Briali Chilumba donc ba pasteur ebele bayebisinga babike non soki moto azoya kotala ote kolinga te oforsa ya kotala yo nga mpe naza koforse bato baya kotalanga te pour nous aller à l'hôpital pour mon ami qui est au talent bac belé bato théâtre mususu ba bimi siko bana biso na tanga ba kombote ba belé c'est bon so boyo ko yate mais yemo ko roiba ça ise azai kutu ya nanda kwa kulala azo benga a contribuer ka eso bazaki na poto azo contribuer donc ba biki on a vie pour na problème bato zaki OK tant on a beli mutu liboso benga zaki président Lombe président Lombe waza cadre na NTPC papa nsakara waza cadre NTPC bane obea benga na téléphone to so na bango
la présence des agités donc obligé peut-être mon tout pas quoi ba meilleur malheur l'hôpital mon de papa ko ba me mangambo pas les salango batanga kufaki papa ko ba menga makasi peut-être on ba ko banga mais oya yo azaka ya yo voilà ya yo azaka ya yo atazo bela ndenge nini ya yo azaka ya yo parce que réunion masamba chipe masamba na kendarate mais yaki chaka Congo ande ko benga nga nazo ya bengi ngata 4-5 fois na combien style ko bel boso ayaki 2 fois autant benga na mona yete bon na forcer aya awete c'est pas dit que tant nazo nga nazo bika ko bika za yepa nzambe peut-être mutu mso na esprit mabe aya tango yibo pas envoûter qui se bande ko poso okufi nzambe zo ko ipani ba mabe ba yate. Voilà. Donc, nous avons épargné pour rendre visite, donc s'il faut faire la différence que tous ceux qui sont de bonne foi, des bons cœurs envers Météo Niamasolo, on va se présenter qui. Donc, nous avons épargné qui va allez-y vite comprendre. Mais apparemment, c'est comme si regret, ça y est. Il y a absence dans le regret. Et pas dans le regret, ça t'es. Bazaba médecin te bazaba nzambe te bazaba ba collègue musala regret bonani regret nga regret ça kaka makasi poko kana kumona kinde ba kondi dadite parce que dadi a contribué mingi na vie nanga dadi a sala mingi pona nga et puis pas jouer trop pona nga donc regret ça kapo ndela mona ki matanga nde ba okunda ndeko na nga ite c'est ça mais au digérer qu'on a une absence na yona pour qui a dadi di Kambala hôpital mazala ki na perfusion sous perfusion na sera ba médecin na kota ta ambulance na kende kaka na tika fleur na zonga babi ndeko za boko kate pour ba peme zo sala yo tout ça donc go ça maté ba basé bele kuna ni tufmana biso médecin to mabazoba voilà donc na trait ka ba image na téléphone tant kui ya benga yo ba vieta la l'équipe na boy banana ba Aziza Senga do ba fiat tête ba yak mingi wana expliquer nga ba ndenge sera kisi do regret zaki amona pas ça regret monsieur Zagite. C'était quoi votre relation en dehors ya scène yona Dadi di Kambala di Kambala comme bangi ndeko Dadi di Kambala eba osala liste ba ke poto bazaki 10 comédiens ba be une équipe de 10 comme pro ke poto Dadi Kambala kabela nga ba bilamba na ye poto vane mingi na bar na ngana zaki na kauka arusa master na ngai ndeko na ngai ve na ngai tozenga na ye mingi na patante sakala na Jani donc Dadi soki nga kenda poto boso c'est lui aidanga matsana mutuka to sala mission na Zakare monsieur sila reta Dadi tsanga na mutuka to kiti pas producteur monanga kotinga na liste so Dadi atika ngai na izwa makoloti banga ba yolo na ba 2h du matin peut-être mabeli nga oyelanga wasunganga mabeli nga ite et puis pestoke écoute ça na voyage à poto na producteur donc tu m'as dit chaque dimanche kinkole donc na Dadi na eni pour ça mingi na eni donc ya bango chaque dimanche kinkole eni camarade nae donc eni na donc moi so bando venir ami balé na mon na ba émission na ba YouTube ba eni voilà ba ami balé donc tout ça na donc chaque jour tournage à Dadi na ozanga te tournage na Dadi ozanga te donc vous avez un pied combien on a surtout voilà ami Dadi et ça peut peut-être na pour ça ya parole na yo ko le bani donc son âme repose en paix nzambe ya batela molimo na ye za na kimia pe malakimia vraiment place azali les nzira ba tunyo surtout yem tabande on te pas au succès santé donc que son âme repose en paix voilà Dadi di Kambala que ton âme repose toujours en paix, comédien jusqu'à présent. Bazoko kako digérer absence de parce que tu as contribué beaucoup na ba vie à Batumsusu. Prévenir que tu ka ndeko na biso papa Météo autour de non au contribue vraiment ya mutu ya na vie naie surtout aussi na vie artistique. Mais dans la surprise la question est tout parce que famille artistique, la famille biologique oui, bah na peu moins qui va makambo. Ça ka ba message zo bima ka na famille artistique na yo. Est-ce que ba attaque nyo so kuta nango ko bela bani yo besoin ba source nango? Mto sabela ka. Yo pozano bela ka.
kobele eza attaque peut-être mikolo non négligé kosambela neti nga nayebi ke mikolo négligé kosambela parce que nasambela makasi naza chargé ya sécurité ya pasteur na nga epe naza chargé ya presse ya pasteur na nga nakendaka baveye baretraite nagenaka bagene ya sec ya 3-4 jours nasala yango mais nakomaki négligé mwa moke peut-être yango wana sata nga ameka nga donc atala meloko aza nzambe asakanga nga moto mokili aomeka te peut-être ezali bon nzambe atalisaka ke tala ndenge okomi kotika yango quelque part tala ndenge mpengi basaka na yo peut-être ezalaki mpona ndenge wana yo nazwi batake donc nga nzambe nyonso tu lokola abeli boye epesi nga leson donc ozonga nzela nzambe makasi batake ozala sur te. Voilà, mettons Niamasolo Kota caméra, il y a une question. On nous a soufflé que Météo Niamasolo Sozobe la Beleza parce que le Simba papa non anzoto. Même la Bible dit à la Kelamabé, mon toi Simbi papa na abu Simbi mon boti na ina nzoto parce que ma boti waza banzambe assez. Na yebite ce que vous reconnaître vraiment l'isolo yango. Non, ngabe bana ba Simba on nzoto yo bana ba Simba on nzoto te. Bon voilà to bon Simba na nzoto iza ngoto. Yakobeta. Non, wana te. On est à la tête. Bon, on va passer à plus d'informations. On a bien besoin de beaucoup d'informations. Monsieur Zarato, mais quand on a sauté, il y a un place sur un peu tout qu'il était. Ou alors quand on a monté à l'ongolango, après on doit y aller n'endengue, moi on a besoin de caméra, on doit y aller. Maté kingo mwartu, tout ça, papier, tout ça. Depuis venir à me kundai, pour tika malo basuka kufinga mno kundai. Bana kosidikana papier za lanango. Bana papa kosidika. Mais robeta ma kofi mabuté parce que ngaza sportif. Ngaza là na sala catch so tuni dingwe ngana sala catch na dingwe. Na sala na ba que son nom repose après ba cérémonie. Na sala na ba bilino que son nom repose après lima mabe. Asana ba maître Aisha qui son nom repose en paix so tuni maître chinois à Londres kuna otuni kai azana France wana otuni machine de guerre kangala machine de guerre azana France wana ngana zaki avana bunda mtawa simbela nga équipement zaki lisapo wayo kuma kache akufaki ngana sala kachi na bandana lit na bandana Grégo Romain na salle olympique na salle libre na ju kachi na ligue na cérémonie tuna ba bidi bakufa ba kero wazali ba motoliongo ba grec o ba kufa ozomona bango bakufaki bango bayebelo basaki ngana ba cérémonie musuna kimaki yango ozomona donc ba zaraka ba kulutu zaraki ba quartier basé belé noto on est des dingo la locomotive so tune dingo météo yebsayo on tomona toujours symbole de dingo indice non ezaka biso ba style bleu ezaka dona sala va masano nandi nazali kona sportif biso toyebi sportif soki abundi soki abeti biasali fo bakanga ye naloba bakanga ye bongo na nzela moto mosusu te obeta pere ozalaki za makasi nga na otambola libongo ezalaki te lokete nange ezalaki moke neti yo na likolo nazalaki monene batuve ezalaki makasi abambani mabashi makasi ya mwana nga Efraim mate ya Efraim azobamba na bashi azobeta bale azolanda parce que nayebi makambo kobamba na bashi ala na lokola papa donc moi ba grigri pe ba ezalaki tanto yeba nzambe te donc c'est que moi na pas aussi kota na grigri non kota na mote que suka longo ezaka ya mwana so ba chom pepe koyo ke kuna donc on ba tikeva ona mo tikeva mimi tikeva pesu mbote ba vena ya tikeva na kancha to ke butumba kuna edingo so le suki na ye bani ko beta bato donc iso na beto na TV ka pona yo nazali musicien et pas madilu tanto saki orchestre na kine test na empire bakuba pa pepe kale tuno mbafuna pesi bambote place azali ayi ka sala nga test na sala na RTNC ba place na tango place ba basimba bakisi na sala na RTNC na direction langue nationale pas comme madasu que son nom repose en paix pas moi nango na travaillé trop mon nga donc tant on a eu la chance de travailler à place en dingo bato full la geza papa so yo betaki papa au salaire to full azaki te c'est pas du temps on doit ça la catch pour ça la bonne te ce que vous le bani na bandeko oyo bandeko bozo ko exercer na bon métier moko ya théâtre au bazar on a juste pour na ko interpréter mabe ko lancer message ni pas bon balo bona mabe ba kuto nango te o azo continuer bon ezaka na le foot nango ezaka nzambe abetaka fimbu na bato balobela bato mabe yo zo batanga koma moto mabe moto wana zo mata peut-être nga koza na kama studio ndako nazo futa bo petit yo betela nga so mabe zo la pa bino
nzambe ntango ozobambe moto oyo ozokende fali kutu fali bofali azobeta bercy le king mobutu ozomona ntango yo otonga fali azomata tika na ntango akomba fali parce que bato banda bakritike fali lelo fali abeti bercy bato babeti maboko ndani sikoyo ase compare na ye mpo ye moto afongoli bercy wana ozo comprendre na ntango te mpo afutela yango hôpital ya liboso nabimaki naopesa exemple ntango babeta lisoi na ndenge mabe ye azomata le king azomata banana boduga baza wana baidi badiata baza wana bazodiete bazokende mpo nini bayebike moto balobe mabe biso tokangama na bino boba mabe fali azomata ntango boba mabe na nga mpe na omata na okende nga be naza na nga lese comprendre donc sodi mbeno mo moke relation nini bozaki nango na fali taka baartiste vous ebele baartiste vous ebele surtout que les affaires na oyo basala mpe su comédie makasi oyo moto afai na stress boye ntango otali kaka oseki na stress elongwe mais ce qu'il fallait afandi araisonner kaka meto nyama solo relation nini to par canal nini esalaki ke mais nani fali atelema pena azwa mbongo na ye afuti l'hôpital bon kozalaka be na moto eza nzambe nde moto atutaka moto lelo biso tokota na batelevizio na bandaka bakonzi tosenga autorisation te okonzi otaka te vamoni moto okotuna mpe teke non lelo courage nini baartiste baza ebele soki meto ya beli mama olive ya futi mbongo na hôpital mama olive ya pesi bozwa so ya meteo mama olive asali bo otunango pourquoi non ya mama olive toyebi ke mama di mama que je sali eye ekomile lokola moto aza na mawa mingi bato ye eza susu don te ekomile lokola habitude mpe te ondire abotamaki nango moto ya malamu te eza sikoyo tofo tolukela ngo eloko mo eza likolaki moto ya malamu wana parce que yesu eza bongo te yango ozomona en tout cas eza sans polémique yango ozomona bato mosusu bazoluka bakopie eloko yango esimba te mais ezosimbaka te parce que photocopie kokanaka na original te donc c'est vraiment sans polémique quand je parle de cela maman eza motema oyo aza nango donc nakotuna te parce que les gens déjà connaissent déjà que non maman Olive Lembe akipaka baartiste comédien surtout na bamoma difficulté parce qu'il y a fallu parce que tout le monde est exceptionnel peut-être à mon avis dans le bana mon pas na yo non fallait asunga bato trop fallait bitumbeza na beni na musicien mo tatrema ki na beni kuna na este kuna pesa bambongo ba don ba ambulance fallait pesa fallait pour pas que na Cameroun ba ofele ba souffrir fallait pesa fallait que na Guinée fallait que na Côte d'Ivoire fallait azo kende tina ba Europe ba na mbongo azo soutenir ba européen mususu ba na ba passer fallait pas parce qu'on a monté car des baba moto pamba boy donc ayebi ki wana ya na nga so na so voice ndi na sola na ye sanga isala ipasi maladi na nga isala ipasi c'est fallait pour parler king mobutu moto abato donc mozong si batu na nzela autre pese ko mozong si batu na nzela na batu mabe na batu makasi na batu ni fallait on si ba nyonso na nzela alima na nzela donc relation ayebi ki naza ka benga nga sabinga pe na ke mission mona ayebi ki ya na za malamu atam to pe sa fondi mai et l'artiste c'est belé pourquoi ba belé ka pesa yite mais ka pona nga pesa po ayebi lo ni nzamba toucher mutema ne apesa ngai afutela ngo futa et puis afuti mbongo atindi su mbongo tala bana nde baza bana fubali ba pour saba tindi pe mbongo bana voilà moni. En tout cas, mes sincères félicitations à l'artiste Fally Ipupa DiCaprio. Babim kolo bazo benga we mozongi si batu na nzela. Mozongi si batu na nzela. Wana ngam na pesi kombana po batu nso ba comprendre que metom tabandi ko pesa koma pa Fally mozongi si batu na nzela. Azongi na batu ba bunda ko ba beta ka batu ba swana ka o ba finga ka batu ba yembaka na ba musicien nyo surtout awa. Donc monde entier azongi na ba musicien na nzela ke a fungula version ba kanga ba boya batu ba beta mais ya beti si version na azong si batu nyonso na nzela donc comme tout ça ko bete na pour Fally sa bete voilà meto nyama solo est-ce que lisolo poison ndenge koti makasi boye na monde na théâtre c'est aux courant na mo ndenge ba komi ko tchana ba biloko bana na yo baza récemment empoisonné avec des choses au courant na yo ka ki yango mais lokanga zo matin na palais ka zo matin ngai na ko la distance mulaite faut pas me la ngana senga kit na vanda puis pe manzo ya mabe na ebite na osenga na ndeko nanga oya traita ngai asala nga pe test wana ndeko lobi na profiter ba oui parce que dans lobi que so tamboli trajet au qui paiement mais naza na présenté
tout ça tout faut que ça ça examen osanga test wana donc tête ndai maboko banque za wana s'occuper nanga donc yana nga kulut nanga deka yidimani yana pasteur jansi dinani baza wana ba profiter basanga examen wana mais ça linga passe ko 3 personnes bazana poison na nzoto basali nini bale nini ba memi nini ba duzwi nini po batsa ba bonza mabeba am ya nzambe milimo nzambe kuchaka poison ko yibi on a évité zo poison parce que poison ça degré na degré poison mususu mesila na poison mususu retardé mais ma mutu na liwa so te poison bomi baninga bana na yo baleki no ba collègue na yo et ça mandeni c'est pour ça nga za na ba camarade mingi tan camarade ka surtout c'est musa to kabani le reste ba camarade bana ngala madame na ngai voilà conseil no ko pesa na banindeko oyo baza empoisonné te o batikali o baza na lokolo moko na bandeko o baza empoisonné conseil no ko pesa na bazala ka bien na bato o batikali ba petit sur théâtre bazwa ma peka wana bakitisa moni bana miki wana bazo banga mikolo te na yoka ki yango émission moko eleka na TV bana ba petit sur théâtre no ba ye mikolo na bana nzela mona ba moni ba beto kara ba mona ba leki baza ba spécial et mi mama be ba mikitisa puis bazala na biliali ya te bazala limela melate moni ko biliali ya ozolia awole a mutako so mabe azate et puis surtout ko linga basi ya bato ezala te voilà vous comprenez mutu musoko linga mwasi na ye ayoki ya sazo sexo mais na sa mutema ebite batali babe ozambi mela bon saga bor batindio na masanga ozabi lilia ba rotindo pe na biloko olia pe comment tina ba ponya voiture donc nzambe apambola bango puis ya suka ba kota mingi na prière ba belongi nzambe oyo sokisa jus ata mutachelo poison ndeni komaka mai nzambe akomisa kutu mutu okomi poison et pas mongona na yo tant ngo tshelo poison zongeli yo nzambe akomisa mutu moto so bakanga pa nzambe esa malamu nzaptalaka boza exemple boke pa maman livre soka ya mbibino elo ebuse banda prière atoko bona téléphone papa mete yo prière ozolanda bazande mona mama Chantal Muzito moi c'est honorable Adolphe Muzito on appelle ça mbote maman on appelle ça ben prière ozomona c'est ça donc bakota na ba prière nzambe azali kolo ya nyonso to oya kangi mutomo kilia fongola kate vous comprenez bako saka na posono molimo te mais faut zana nzambe pe basaka na molimo te poso za molimo te ba donc puissance de Saint-Esprit za na te ba kota na posono nyonso bakoti mba c'est pour ça bazo kota facile. Voilà, et ça parenthèse moko to fongola ki pona ba na éviter ba leki te pe bana to bengaka bana parce que par rapport à il y a âge artistique na âge il y a motobo déjà bana par rapport na yo to fongola parenthèse on a potoyeba. Et là je profite de saluer Guy Bijou de Bambongo. Merci déjà pour notre matériel, même Bible dit lui que tout ce que vous demanderez en priant, croyez là, vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. Donc on a déjà promesse à matériel déjà Zalaki. Pourquoi pas de dire déjà un grand merci parce que tout le monde a accomplissement bientôt là. Tout comme qui a besoin de souka, tout le monde a un peu de dossier métallique santé na yo na éviter si les lo oyo tout le monde ozongi na ndako malgré obisanté zozalaka bien te s'il faut le lo lancer appel moko na bandeko mitema mawa oyo basungaka bato oza na ndako peut-être soki na hôpital ngolo ba no bosungaka na hôpital mais soki oza na ndako appel ni o lancer tu évites ce traitement zo poursuivre traitement na ndako to zo hôpital to ndenge na éviter donc au cas où sunganga monika za na facilité au songa bakisi attention qui s'appelle na iloko ba final ba tana mno boye oya azmi wana ya pema à cause pesanga au pas moni à cause son tensiomètre glycomètre na tensiomètre ou azana ngo akope kotindelanga akobenga ngai o alinga songa na ba prière vraiment na ba prière ga ponzamba leki mbongo ko oui déjà maman Anne Kalamai surtout pour la prière couple pastoral Anne Kalamai na pasteur Carlos bazana déjà baoyoka donc bakotindela mbongo traité to esonga hote so batinde lo sambo nzamba oyoka to basonga na ba prière vraiment ba prière esanga malamu et puis bakisi neti ba fièvre wana
bada falga wana ouais bango ya importé donc qui ça va fièvre ba antibiotique tout ça et a paiement et puis attention c'est ça ba qui se passe mais na c'est pas l'émission autre ça l'autre fois l'émission na tu vas s'attendre au singa tambongo mais wando singa lo sambo banda tu banda ta émission to sali émission lo singa lo sambo mais tu mo na suka batu ba yo bima ba yo pesa bambongo mais éviter ko digérant ndenge non nzambe aza nyonso to mpo nzambe aza ntango osenga pa nzambe lo sambo nzambe otouché motema ya motu tel mwana nga tosenga lo sambo wana ke compléter eloko pasumba kisi mpo bamédecin so bandi kotraite na kisi ekende na prière obika yo mwa te moto bapriaka te moto eloko te bakotia kisi kaka sikoyo akei place nazalaki na salle d'urgence papa namoni ya miso nanga 9 personnes mort ebandaki kobangisanga mais kola nazalaki na nzambe na kati nasa motema kaka intercede ka nasa motema nzambe naza ya kobika maki niveau nakoma na niveau bapublie nga nakufaki wana ezalaki ya bango mais ezalaki ya nzambe te nzambe ntango bapublie nga nakufi azoseka baboma déjà na Facebook tozwa bapel meto akufi meto bon namonaki ebangisaki yo te non kobanga ezalaki naza moto esalaki nga mwa bapalpitation tension emataki c'est poussé balongola nga place nazalaki na chambre 9 batia nga na privé donc nzambe soso akoti likambo na yo yango monaki bato fali baya kotouche bamama olive baye tout ça mpo nini nanda kosenga nzambe direct mpo papa asengaka mwana asenga pa papa direct mpo nzambe aza mpa na ngai direct mpo aza papa na swa nayebi deja azoyoka nga ta basala ne bazobakisa lisusu ezoya boye yango ye nde atushaka motu tel akende mpesa mwana na nga mbongo okota mwana nzela bozali na mbongo te moto namona okala ezwa 10 000 oyo omela mai seke nzambe moto atushe motema na yango tokanisaka mingi nzambe ke tosenga bato direct mpo toza mpe bamandia te quand même. Est-ce que au soir temps il y a que c'est justifié bon que c'est justifié vraiment c'est trop dur tellement qu'on peut utiliser parce que c'était surpris bateau nyo sur beba qui était de santé na yo mais parce que surpris il y a comment na yo kolongwa hôpital direct na rendez-vous ya maman Olive est-ce que au soir temps ko répondre na bandeko parce que bandeko balobaka na ndenge na bango na sens moko boy non tant dans un hôpital maman tinda ba oswangai vraiment eba ki nazobela puis présence na pas nécessaire nécessaire avant ko kana mato ya linga mona nga moko life amona pende lokolezaki parce que lokolezaki bien te tanga tali et puis nazongi nde pesa ki courage actinda biso na hôpital ngana dadi di Kambala maman tozaki soin na maboko maman so lokolo esila bosse maman Olive don Nzambe liboso maman Olive na sima pas pesa ba moyen na kende ti ba Congo central ti ba benga ba Congo c'est ça. Donc wa banga ndenga mabe tali ba na ka ba to na meto na mbeto hôpital mais mto na lobe bonga na poto mais atindenga ata 100 € te a rozo ata 1300 € te ya salaire atindenga ba 1500 € mais maman na jui a foutu ba mbongo na hôpital munene ba bani ko saba examen so ti batinga na Congo central donc il kana on ndenga be yango le nzamba biksa enfin nanga. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, notre solo, on a habité ce qui repose un message dans Mokili Mobimba, Bazuli Bako Kolanda yo, et puis compte tenu à santé na yo. Merci déjà lancer un message pour na aide, ce que le banini pour la conclusion de l'émission de Bissau. Non, conclusion la pesca numéro na téléphone, ou on a aidé Bakisi, on a aidé à prier, au semble en can appuyé dans le téléphone, déjà plus de 143. 9, 9, 9, 9, 9, bah 9, 9, 5 fois. Après, au bêtis 28, 11. Le plus de 143. 9, 9, 9, 9, 5 fois. Donc 9, 9, 9, 9, 9, 5 fois. 5, 9. 28, 11. Vous priez, on va partir à téléphone. Il est bien. Voilà, merci. Merci. Ma banque est ma banque est nzamba et puis garantie ma caméra les cas. On nous va soutenir nzamba pambola bango. Ah bateau mais ça autant comme tête là. Bon bah on nous va et puis que mettre les qui donc l'émission Prince Ngali Mansele donc na possible bambote donc batunyo so balinganga quoi. Voilà, batunyo so balinganga metonia masolo a possible mbote c'était là l'émission 100% analyse avec Ngalo Kumsgel Neftali la casquette de la presse congolaise tozaki bongo na résidence place pour ndeko papa metonia masolo fandaka to yaki vraiment to solo la nasir makambo to soli awa ebele bayebaki yango te mais to meki mpe kosola kozwa ba éclaircissement na se mutu na mutu azwi par na ye nga pena mingi olobeza te commentaire oyo tia vraiment na kati te parce que ezalaki na brutalité te donc solo pena na cadence tozoloba mot à mot pe compréhension ezalaki vraiment
merci na mutazaki na sima caméra bien de papa. De papa donc Joe, mon fils Joe. Joe Matéa. Ah donc là qui c'est caméra pour me ce cop. Non, azam tu shooting tout ça. Abo me no cop te aba akotande na musala. Peut-être au casser les bisoté. Te au filmer na batalo no so filma na déjà au casser note. Voilà, Joe Matéa, donc merci de simila qui biso bileli donc maman Anne ce que moni ba image des abou c'est que ezalaki bato na zala ba on ezalaki Joe le fils aîné de papa Météo. Donc voilà, merci à maman Anne Kalambay, merci à pasteur Carlos, les gardiens du temple de savoir le bien contrôler, merci à couple J.C. Kalambay, papa Jean-Claude ainsi que maman Déborah Kalambay. Pourquoi pas couple Mboa qui papa Freddy ainsi que maman Karine, la PCB de Mbote. Sarah Deli ne monte pas Mosakoli maintenant en Hollande, maman Rebecca Kalambay. Donc bino tous nos cités ba comment on a besoin battre ou besoin fonder dans ma bonne ligne. Donc météo ni masola zo lila kaka mabonde donc ceux qui aux numéro na e au lobby yata un mot na mametali santé na e par rapport ya ndenge nzamba la kisio ikoza vraiment bien ndeko ekosala e pona bien ngana bino tokuta ni mbala sima ceux qui nzamba zongite na numéro msusu. Merci, bye. Oh mama mama na lobe mama lele mabondela